Hello la famille, hello Libotalanga, yesengo mingi ya ko présenter biso lisusu parcelle oyo awa na commune ya Matete na Prince na Macadam. Pang oyo eza type Onel mais eza na Macadam. Et puis eza résidence pour na ba obaluka résidence na commune ya Matete na Macadam. Donc soit obaluka basa le loko moko boye. En tout cas, lupango yango eza na parking. Donc aso sombi yango o vanda très bien pour parking ezali ndako ezali to bimana libanda. Tolobaki ke toza na Macadam na direction munene Macadam yango tondimi ko bima libanda toteli moi quelque part musika elupango mais to la sabino quand même que lupango eza na Prince na Macadam donc au direction munene yango awa oza na possibilité ya kotonga eloko oyo lingi soro lingi ko vanda na résidence to ko tonga mais o totekela bino na idée ya résidence parce que mutu o afandaka awa afutela kango ye moko nyonso donc afandaka très bien ala na Prince maramuto eza kitoko courant kitoko mai kitoko et puis eza parmi ba résidence oyo efandisama na quartier moko ya bien tozongi siko na kati to lakisa lisusu résidence na biso ndenge ezali tolobaki mai ezali courant tokoloba te pour les opela et puis tokoloba mama courant te parce que na gauche na bino bozomona split eza wana place nyonso o tokendaka tomona split ezali c'est que courant eza bien et mai eza très kitoko donc split ezali et puis bomona ba voisin niveau ya 4 niveaux eza wana na gauche na biso place eza ba appartement bato bafutelaka donc eza vraiment biloko ya bien donc air bozomona déjà ba appartement pandi c'est que quartier eza kitoko et puis déjà topesela ki eza na Macadam donc awa to la ko véranda donc ndako na biso eza na véranda munene tolobaki eza type Onel modifié donc ba type Onel mulai nango kolongwa na balabala ti na sima ezalaka 32 mètres donc pona ba o bazalaka tembe boroya to vérifier to tala ba dimension ndenge ezaleli donc toza na véranda et mutu oyo aza awa aluaka yango nyonso yemo parce que to ba type Onel ezalaka 3 chambres salon cuisine magasin, salle à manger, donc salon moulaï, et puis na sima espace ezali, je crois que toko baluka. Donc bon mon a véranda des kitoko et linkoloba kati anda ko eza kitoko. Donc libanda soko eza bien, c'est que kati pesa bien. Puis on a espace à parking, il y a 7 mètres mobimba, il y a moulaï. Donc espace à parking ezali, il y a 7 mètres na moulaï. Et on vend même Jeep à Mounene, on vend très bien. Tu peux te solo que voisin, azan a appartement na immeuble, il y a un likolo, donc tu peux s'arrêter, il y a un tola qui voilà la gauche na biso et tu recota qui est na kati, donc à tola qui na kati, tu le baki za propre, tu zo les kalekara mbang parce que mutaza awa biloko na eza na kati, donc toko zotan ibelete tolo le kale mbangu pona opesa idée donc salle à manger moni kuneza escalier comme atana ba chambre likolo escalier yango et puis awa oye cuisine yango et puis obaluki na sima donc to na sima place badale ezali place toilette yango wana ezali place batandara bilamba place basala misala donc yango awa na sima espace liboso eza uniquement kaka pona parking na pona peut-être moi kiti ko vanda mais na ndenga likolo pe balcon tous ezali dans la chambre ndenge ezalaka type Onel chambre likolo so ke tout droit balcon au bomoni véranda au bomoni na se na ndenga likolo eza balcon place okozwa mpepe place okovanda donc en tout cas bandako oyo mindele batonga yango vraiment na ba norme moko ya bien et awa nde tolobaki tozana Macadam na commune ya Matete référence eza arrêt Chilombo. Donc référence yangoana arrêt Chilombo au côté donc ils ont la Prince donc au forcé que tout est donc ils ont la Prince au côté mbalamoro oza mobimba et par rapport il y a prix ndenge tolobaki po tozongi liboso c'est que to comme déjà na suka tolobaka to lakisa quartier mobimba te mais to laksi binoka ke to na Macadam lupango so eza na Macadam to kendara musika te ko lakisa quartier donc quartier eza déjà bien na Prince et le retour à la Prince eza kitoko et puis lupango oyo pona ba o ba retourna biso prix na yango to bandi yango $110,000 à discuter légèrement to lo bara lisusu ke ba prix na biso to chaka ezalaka ba prix o te ke so robengi biso o bando discuter na biso pendant 100 jours to discuter encore non donc eza ba prix moko to chaka déjà to yebi ndenge propriétaire aloba na biso place azotelema ndenge aloba na biso place o yesei na ezali yango to bandi yango bongo mais eza légèrement discutable. Donc le pango eza na Prince eza résidence bomoni libanda ndenge ezali to koti na kati bozui idée
Donc pour na oetikali ba vidéo mususu akati partout benga biso to kotindela bino. Donc $110 000 à discuter. Bonne chance à tout le monde, merci.